tolamuki tomoni kuna o babuki tombo igota nzambi soki monima igota nzambi pona dollar ekiti na lemba tokende ko vérifier bo je ne sais pas bozomona et statut wana to éviter soki eza igota nzambi ya solo mais soki ata dollar yango kiti ata kiti na 1000 francs boko buka tombo igota nzambi asali bino nini ya sa kufane bandakala yenda zwi charge ya change na Congo oyo nora téléphone elili oh yozo kelela ya papa na bino ozolo bakuto tia Pierre Tombal te mais Marie Misamba ibi guitare ba ibi na yeke ko Marie ndeko nanga na yeke ko Marie Misa OK tsango na ndako na bino to nazo bate eza sabotage to ezali muyibi keyi bata na boutique keyi bata na bilanga oko yiba na lilita muwei oyibi ba guitare na ye oyibi na ye mutu eke koboke nango les images sont là. Ils ont participé à Mamboka na biso siko Marie Misambo boy na ebité na l'état ngo pa kipa makamuté na ba mission à sala wa format na ebité ba Moïse Mbi ba Mike Lambaye siko ba moni ba image na biloko na ndimango suster na mokile muso sala bola mo boy bola mo ko za ngo kene ngo perte ba image l'équipe Moïse Mbi amoni yango ba image l'équipe Mike Lambaye amoni yango moni na sali vidéo déplorer que parce que ezali ba benga ngo ni eza sabotage moko ba benga ngo ba profaner temple nini tombo wana Marie Misambo d'abord ba kunda mbangu bato bamona bien te ba kenene mbangu loka bazo keno kunda bébé ya 2 ans siko na tombo ne susu ba tiki ba tombo mwana Marie Misambo nini asaki na mukili oyo nini asaki na mukili po mona ba situation nyonso tu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Est-ce que c'est une très bonne chose? C'est une très bonne chose. Ah, ils sont dans le baki pour le champion pour la Dieu. Décerné à l'icône de la musique du temps de la fin. Et Bésame et Baï, Nalikozi, Yanzebo et Baptiste, la soupe. Simon Pierre Lifoko, Isolina. Simon Pierre Lifoko, Isolina. Mon épouse doit donner pour notre pasteur. Maman Molongani, la professeure d'Ago, nous avons mis Maman Lifoko, c'est pourquoi mon épouse va lui donner. C'est écrit diplôme de mérite. Décerné au couple Simon Pierre Lifoko Diciel. Simon Lifoko Diciel.
J'ai des Range Rover, c'est vrai. Mais ces genre de véhicules qui entrent en brousse, ça c'est vraiment pour nous. Que Dieu te maman, donc ce qu'on a connu que le barande connu so balingaka frère Foko azali don baya na yebi ndeko moko akenda de l'autre côté à témoigner pour na pasteur Foko. Dieu vous aime. Mais moi Dieu me préfère. Parce que ça m'a servi la radio aux amis. C'est de l'eau à boire. C'est la jalousie et la haine. C'est là où il y a la jalousie. Mais merci. Jésus salé seul. Nata beninga lobi. Pasteur biso to sombi lopango. Bazo bengi fumutoto. Donc il faut attends fumutoto donc ada une bénédiction. Moni. Les dons du révérend Kapong. Et de l'autre côté, Malachika. C'est le coup que j'avais reçu. Donc, nous promettons de remettre la Jeep le dimanche prochain ici. Le Nazarande muta conflité. Très bien. Donc, ce que yo kanakana mutu boyote. Koko tangana makambo na binote. Très bien. Mato Domingi, je te promets avec ce véhicule-là, les hommes de Dieu, parce que ce véhicule-là peut entrer même dans la brousse. Il puisse aller prêcher l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur. Bana posa na bino, bana posa lisuni na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato bana mitema malamu, to bana posa ya lisuni na bino, na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga Alendele yé mutu Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini. Et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena Alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça des jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce que ata ezala kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poisson, oyope anti-poisson. Donc benga Alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala na ntina ndengana nga na ndako
c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci Balana Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous, dans vos maisons, Episcope Poyambo, rendez-vous na Kitata. Émission Kitoko Tobani Mukolalelo, mais avec Makamba Pasipe Mawa, na ebite mboka oyo, ceux qui ont un problème nini, to la muki, to moni kuna, o babuki, tombo igo Tanzambi, ceux qui monima igo Tanzambi, pour na dollar ekiti, na lemba. Donc on a vérifié, je ne sais pas, besoin na et que statut wana to éviter ceux qui ont igo Tanzambia solo, mais ceux qui ata dollar en kiti ate kiti na 1000 francs, beaucoup buka tombo igo Tanzambia sali binonini. Ya sa kufane bandakala. Yenda ju charge ya change na Congo oyo. Et ça passe pour na mboka oyo hein. Ya passe pe mawa. Alors to lamuka ki ngana kendaki na tombo ya papa na ngai na kendaki po na cadre kaka ya kozwaka ba nouvelle to zwaka na bato bakengela mwa lili tango o ba yibi tombo ya papa ya nini croix ya papa na bino na tombo na ye. Croix ba yibi croix, imaginez-vous ba yibi croix na cimetière ya Kitambo. Cimetière ya Kitambo et comme États-Unis d'Amérique, ça n'a pas un étage, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Sauf que quand on a dans les arabes, c'est la c'est parce que au bien sûr, bakundi mutu, au moins na mabele, bakundi mutu na sa mabele. Mais si on est dans les bimi likolo, c'est que ça des niveaux mutu na sekuna mutu supa zakuna. Quel problème toi na ngona mboko pendant que toi le bamboke bonga. Mboke ko bonga boye. Tant que tozo ko bafoué, tozo bebisa makambo za sacré. Les sacrés n'existent pas. Balié le corps ba cimetière wana bakoma koteka cimetière ya Kimbanteke so okena cimetière ya Kimbanteke na simana nyoso basi bateki bato bazo buka batombo batumbi mukuwa nzambe mboka après bolo ba ekobonga mitali bino bana bakulu na bazo banga ba même papa mukolo même mama koko bazo bote na moni mona moko zo singa koko batu opesanga 1000 francs koko na kozwa 1000 francs koko ngota biseke na mona la linzala ba image yango na bozomona na ke na tombo ba yibi pourquoi mutu matuninga mais randekita ba resala la croix papa na noni lo ba komi kombo ba kozwa ba effacer ba tsako mususo koma non baza kozwa ba croix wana eza ya ba nini ya ba mbodi donc ba kozwa ba buki cimetière mobimbali ba kena ba kisala ba nzungu soliela omono lie kingo no vimbo zo ba te nini nzungu soliela eza ya cimetière eza passé pe mawa ba image yango na bozomona na kanisi to senga na régie apesa biso ba image ndenge nazaki na cimetière na ndenge nazo solola makambele kana ba cimetière wana so na meko bisa bino eza mingi eza mawa bana mike ba mukolo ezaka le 1er août bana mike bato bakenda kosala ba misala bana babanga sous cimetière te biso na kaizaki pokoma na cimetière okota problème même ebimba pamba potala ngo problème. Mais le son mutu akufi bana mike ba kotala les sacrés sont partis neto bakabile mbatanga suka et sili tozi la lipamboli mais tozongi sa ba valeur tozonga na ba base biloko anso ezongi te tokomi na mukila kilelo to kovivre ba conséquences à kilelo tozu vidéo bon tozongi tendance nouvelle tendance shalom awa na tombo ya papa ayeko ko changer quoi nan to tia Pierre tombalte na eka ko changer quoi parce que bayiba ki quoi donc bayiba ki quoi na cimetière ya Kitambo bayibi quoi alors ici qu'il faut qu'on changer quoi yango to changer quoi déjà passé donc ba quoi ba sala ko ya ba aluminium o mutu akotaka na ye ayibi na ye quoi ke na quoi donc faut ernio so quoi ko surveiller ko ya ko talaka donc voilà. Donc, na tombo papa. Autant on a eu Sabino qui naza orphelin ya ba jeté. Orphelin mukolo yeyo. Et na tomba père va changer croix. Donc voilà. Merci beaucoup. Na kozonga na ngai tant on a outi na tombo ya papa. Na ra téléphone elili. Oh, yozo kelela ya papa na bino. Ozolo bakuto tia Pierre tombal te mais Marie misamba ibi guitare ba ibi na eke kwa Marie ndeko nanga. Neke kwa Marie misa. OK, tango na ndako na bino to nazo bate eza sabotage to ezali muyibi kei bata na boutique kei bata na bilanga oko yiba na lilite ya muwei oyibi ba guitare na ye oyibi na ye mutu ekekoboke nango les images sont là tala makambo tozomona na mboka oyo vraiment na ebite siko na cimetière photo de sa sécurité est-ce que na cimetière ngo ezaka na bato bakengela ka cimetière to ndenge nini cimetière lokola nécropole bakunda bibembe cher
Alors ceux comme Yagoyi Baraboé vraiment na évité ceux qui te souka wapi na évité ceux te souka na ça qui pas pasteur John azobete nga lisola zo expliquer nga binanga batu musozo mona bango moni mutu bomen azai bemba azada modi yozo moni mutu mais azada déjà ko lakela mamabe na niveau ya souka parce que koyiba beti lisola mutu moko wana abana ko kende koyiba ba cercueil na série akala kenda koyiba kenda koyiba ba cercueil et mukomso ake koyiba cercueil boye et komba bo kaka mutu boye mutu akufa banoloba tipa na kufa na muninga ne bando kende koyiba bibembe mususu bayiba ka bango te eza pasi pe mamboka na biso siko mari misamu boye na ebite na leta ngo pa kipa makambo te na ba mission ya sala wa format na ebite ba Moïse Mbiye ba Mike Lambaye so ba moni ba image nga biloko na ndimango suster na mokile muso sala bolamo boye bolamo ne ko za ngo kene ngo perte ba image l'équipe Moïse Mbiye moni yango ba image l'équipe Mike Lambaye moni yango moni na sali vidéo déplorer que parce que ezali ba benga ngo ni eza sabotage moko ba benga ngo ba profaner temple nini tombo wana mari misamu d'abord ba kunda mbangu bato bamona bien te ba kenene mbangu loka bazo kendo kunda bébé ya 2 ans siko na tombo ne susu ba tiki ba tombo mwana mari misamu nini asaki na mukili oyo nini asaki na mukili po mona ba situation nyonso eza pasi pe mawa. Émission ezaki émission moko toza kolobela makambo ya nzambe toza kolobela mama nzambe za na pasteur moko Alexis vraiment na pesi mbote pasteur Alexis Ayinda Mbilia na pesi mbote bisika oza kolanda ngai ya église liste tabernacle interdénominationnel bazaki na milulu moko eluto kolekala parce que ba changer ki adresse c'est ka bazaki bazu adresse mususu na direction donc une direction à 24 donc 24 sozo qui vers prison makala en diagonale la mosquée au monde kaka la police moza immeuble mo kesana ba komi wana alors abeng saki l'homme de Dieu le pasteur Lifocodiciel azaki wana pona côté ya vraiment c'était très bien mais toujours qui interview à pasteur Alexis aloba qui un peu pona makamanza makama message on de komika kaputu patala ba aventure ba o ba lobi boyete vraiment aloba ki makamo o édifia ki bato tout mais un peu kolanda pasteur Alexis Ayinda Mbilia. Shalom pasteur Alexis. Shalom bien-aimé, que Dieu bénisse. Amen. Bana Nzambe bazolanda yo et surtout bana message ya prophète William Marion Branham. Depuis que message de comme na tendance et belé makile limo trop na télévision ba oyo Branham alobaki boye ba musolo baki boyete mais tout monde organisation il y a événement monnaie to éviter bon d'ailleurs to éviter au sala na adresse ko to ti angeni ande to mona ko to to au sala ko takati kuna mais to kumya ndeni bana nzaba ino bayi bana to kumya ndeni bon ko la pambo na bande ko ba da biso nyonso to kumya wa pona to vu adresse asika ya église yango to zaki na banda alors awezangi ngiri j'étais sur 24 et là musika te na place tozalaki sur la mosquée mosquée est à côté toza vraiment eza le seul église eza sur avenue 24 siko OK nde tozwi yango tomonaki madame na koka obenga ancien ngai pasteur Bifoko donc aya ko inaugurer église place de Potisika pour être ma pambolo eza nae koka ko bila biso bana na Nzambe to continuer na musala kino to komona Yesu. Mais pourquoi la choix ya Lifocodiciel ba basé belé na message pour ni ka choix Lifocodiciel il faut quoi un modèle na message donc au niveau bazara mutu ba ko comparer té très bien il faut quoi vraiment modèle très bien na vie na et puis na banzembo na e na ndenge na e na façon na ya côté très bien oyebi mutu tango tosali choix na yenga aza prédicateur à l'élote ngai na bandi otea message oyo na 91 91 siko naza na 34 ans
comme prédicateur. Alors, na yebi moi bandeko ebele mais soko choix na biso eponi ezali po ete topambwama po tomoni nzambe kati na ye. Amen. Bon, lelo message à soi Branham et comme une tendance la toujours la sortie médiatique Branham aloba qui peut être maintenant bien vous la tendance parce que tu es biqué bazo pour comparer bino toujours lelo bateau sur bandeur tous les bateaux passent dans un message à soi Branham adora Branham mais grâce à l'ifocodiciel tu as comprendre que non badorateur bazalaka bateau peut basambelaka le message à William Marion comme étant prophète à Malachi 4 puis Bazali. Maintenant, ils ont la tendance. Bon, je crois que ils ont le pôle en dengue balobaka, il faut qu'il y ait un message. Oui, frère, Patumingi baebi et le connaît le message. Message ils allaient vie à frère Branham, na misala frère Branham Masala. Amen. Et en gros, on ne sait pas que les messages là, les messagers sont un. Très bien. Alors, si on dit tondi na bonzambe, il faut suivre les messagers. Très bien. Alors, tendance na biso eza au frère Branham alobi. Biso tondi maka o mosakoli Branham alobi. Tosuti wana. Seulement na ko ça la précision, nazarande muta conflicté. Très bien. Donc, ce que yo kana mutu boyote. Koko tangana makambo na binote. Très bien. Alors nazana mutu nyonso malamu. Po na lobaka ke molimo mosantu eza ko za moteur malamu. Donc tendance na biso eza o mosakoli alobi nyonso de biso tondimaka. O ya lobi te tondimaka yango te. O mosakoli alobi tondimaka. Très bien. Maintenant le message tu est que Frère Branham abimaki na ba dénominationnel. Frère Branham ndayaki na modèle oyo biso le tosengi tolanda parce que tobina un message du temps de la fin mais tokomi komona bato baso quitter message à Branham pour la quitter sur la dénominationnelle nayebi ki ozolanda ba réseaux sociaux somona mo ba makambo wana ezobeloni en tant qu'un grand prédicateur ya kala. Bon il faut koyeba ke yao na utukoye biso ke bato mingi bayebi message à frère Branham te. Très bien. Eza biloko mi ba les autres disa batei. Ils ont créé un message à frère Branham, mais ça peut créer une divinité. Okay. Parce que le message est pour bimisabi sur la carte à dénominationnelle. Message est pour bimisabi sur la carte. Mais na bimi na carte na zona la carte. Ils allaient donc ils ont juste été. Ce que mon pour écriture peut le biquer bah oh bah pour ma carte na biso bazaki ya bisote. Amen. Donc ils ont accomplissement d'écriture. Amen. Ils ont des cambo ya kosala bana ngambe pas cité. Parce que mutu penza oyo message là pour la mutu nyonso te frère. Même Jésus quand il a kufela ki mutu nyonso te. Très bien. Ils ont un bateau ya kufela ki. Très bien. Message pesa pa na ba kolona. Très bien. Soko za yo to boki maka. Très bien. Ya solo frère. Merci pour la parole vraiment la symbolique ya pambora ba de nyonso. Oyo ko ko bateau comme na suka bateau yo balanda ka passer du fournisseur là na pesanteur bateau ba na partout dans le monde il y a ça va pour la journée à dimanche au bandela so adresse malamu pe au pesa biso R kozana R nini oyo bato bako ya koyoka l'homme de Dieu apôtre de 7e so ngana koma obenge boyika du message. Bon donc ce qu'on a koki ko loba ndeko nyonso balingaka frère il faut ko azali don baya na yebi ndeko moko akenda de l'autre côté à témoigner pour na pasteur Lifoko. Je crois que personne frère Emile Kazi. Nakenda kotala ye na hôpital pasteur Lifoko atinanga. Alors oui pasteur Alexis. Oyebi ki ngana ndimaka pasteur Lifoko qui est prédicateur. Natuni pourquoi tu me dis ça bon ba mususu habite ngana itioka ko ngana ndimaka. Donc pasteur Lifoko azali un vrai prédicateur. Pena sepela kolanda na profiter pour témoigner. Azaka ordonné na passer Dick. Passer Dick. OK. Dioka. Donc kala. Dioka ni mamuto pamba te. OK. Donc passer il faut que Moussa les ali.
oyo ayeza ya koexplike te. Donc azali prédicateur, aza na vie à parole, aza na don. Donc aza une grande bénédiction. Pasteur Baruti, même Pasteur Baruti andimi, mutu nyonso andimi. Donc eloko eza na biso esengeli te tosepela na don oyo nzambe apesi biso, nzambe akopambola biso. Je crois que nakobenga bandeko nyonso baya toza bana tata moko Jésus Christ, toza mosakoli moko ezali frère Branham, et puis na kati na biso mokonzi aza te, donc mokonzi ezaka Yesu. Donc nakobenga bandeko baya basoutenir babondela mpe mpona biso. Je crois que passage ya pasteur Lifoko eza élégance mpona liste pays, une grande bénédiction. Je crois que tout le monde est bienvenu. Merci. Le témoignage au plus c'est vrai parce que biso touti Lubumbashi na pasteur Lifoko d'ici bino na message bolinga na bino botsaka ba témoignage te ko laksaka te to bana kaka moi pasteur Baruti to bana moi docteur Jessi mais to komi Lubumbashi to kuti Lifoko azo bimisa ba millionnaire do ba yebo donc tout que moto millionnaire kuti le millionnaire nata beninga lobi pasteur biso to sombi lopango bazo bengi fumutoto donc il faut dire ata fumutoto donc ada une bénédiction moni soko bolinga mbapambola bino mingi bondi meloko da bapesi bino. Amen. Donc il faut qu'on commis parole faite chère. Amen. Donc c'est pourquoi et puis eloko na sepeli na ye azo ke ne bisika nyonso ba ko benga azo qui peut placer nazala ba image tant to so na la tsika to kendaki ozo pousse la pena Lubumbashi kuna place moko kutu do mutu ko linga tela kombo na Lifoko vraiment il est dans la joie, il sert dans la joie. Vous comprenez que ça mutu ndeni vraiment. Donc nzambe nde azo visiter bato to profiter pe to bon drapeau na ye nzambe batela ye. Amen. Po ete ton limite biso to sopa mwana na biso. Amen. Donc c'est un peu ça. Shalom à tout le monde, toza na biso bien. Toza na kati na ba préparatifs bana nzambe ba ya ba kobika ba kopamwa. Merci. Ko pambola yo tokutani prochainement na bike awa tokutani boye ba émission ko sala mo mingi nouvelle tendance ba ko ba prédication parce que na émission mo na sala ki no bela ka ba miracle frère Branham. Donc bato ebele bale bana bango Branham te o to bana ba kaka o ekile o ba bisinga il y a plusieurs miracles pour tout musuku ba komati. Ah oui. On a dit que Branham peut témoigner par miracle mususu et bana bazo confirmer en donc c'est vraiment très important parce qu'il faut que Jésus a vu succès mingi na ministère à frère Branham. Il faut que donc makambo mingi ça na vie à frère Branham donc c'est pourquoi au monde que soko yambi frère Branham oyambi nzambe. Amen. Yango moni na moment oyo muto oyo alobi ki aza na message ya kolima frère Branham. Amen. Et puis conseil na kopesa comment na chronique 2020 ce qu'on dit au récit ni se confier à la prophète. Amen. Comme minimiser prophète était ko changer pe na mutu moko te. Très bien. Oh lokola frère Branham akena lola simana za mutu boko sala kote. Donc tikala kaka na ligne. Très bien. Nzamba ko pambola bien. Merci. Tokutani prochainement pour la pambola. Pambola frère. Merci beaucoup nakanisi tolandi pasteur Alexis pasteur Lifoko Diciel koya na enenga yaki alekaki lisusu na do autaki Lubumbashi kokitane na Lubumbashi donc outa Lubumbashi tanga outi Lubumbashi akiti mbalamo akena maluku kuna église ezaki ya maluku akendaki ko te yakuna na maluku. Ah, pasteur Walingo, pasteur Azonio, comme pasteur du Foro du Ciel, vraiment, Nzamba Bate la Rao, vraiment, pour aux travailler ma casse, à outil malouko, à l'ongou malouko, à yéna, sur campé moana, et pas il y a pasteur Jean-Paul, le jeune maître, pasteur à Bogar, hein, pasteur à Bogar, à peine à Mbongo, à Kabaka, à zappé bien, à Lingin Nzambe, ils ont rarement à pasteur à Mbongo, à Lingin Nzambe, pas Banga Nzambe, il faut qu'on mentionne, à Banga Nzambe. Pasteur, il faut qu'il y ait un kaka, mais surprise de Salamaki, pasteur Jean-Paul, Nzamba pa molo papa, abi pasteur il faut qu'il y ait un ancien, a PC Jeep, na cadre d'évangélisation, il y a liste tabernacle à Lubumbashi, a PC Jeep pour la évangélisation. Donc pour l'évangélisation, donc Jeep ane ba no tambola pour la évangélisation, pasteur ba sepeli, pasteur il faut qu'il y ait en tout cas, ils pour
bapanlisango na bandima évangélisation bakende bakota na bazamba talaka eza bapina minene nakanisi na régie baopesa biso jeep na bomona ndenge pasteur na biso apesi boyika jeep ya kitoko mpona mosala nzambe. Je vais profiter avant que papa parle. Et le lion, papa m'a fait un message, mais je ne vais pas cacher ça. Il est là. Mais pas parce que autrefois j'avais donné la Jeep à pasteur Safari. Il y a d'autres qui ont mal interprété. Les autres ont commencé à attaquer le pasteur Safari. D'ailleurs, nous avons oublié de vous annoncer qu'il a perdu son père. Il est parti à l'Équateur pour enterrer son père. Maintenant, au nom de notre église, nous allons donner une Jeep au liste tabernacle d'évangélisation. Le pasteur a dit, on doit lire le nom. Je vais lire le message. Je n'ai même pas dit ça à ma femme. Les dons du révérend Kapong. Et de l'autre côté, Malachika. C'est le coup que j'avais reçu. Donc, nous promettons de remettre la Jeep le dimanche prochain ici. Le dimanche pour l'évangile. Est-ce que c'est une très bonne chose? C'est une très bonne chose. Ah, ils sont dans le bac pour nous achetons cette Jeep pour les choses de l'évangélisation. Allez dire non, il a des types qu'il est. Il a une sorte. Vous n'êtes pas encore gonflé. Et la grâce pour l'accord. Nous accompagnez papa. Nous accompagnons le papa. Merci beaucoup. Je te promets avec ce véhicule-là, les hommes de Dieu, parce que ce véhicule-là peut entrer même dans la brousse. Il puisse aller prêcher l'évangile. Là où le message est enterré, nous te promettons, nous irons relever cela. Comme tu as dit, j'ai des jeeps, c'est vrai. J'ai des Range Rover, c'est vrai. Et ces genre de véhicules qui entrent en brousse, ça c'est vraiment pour nous. Que Dieu te... Maman, elle est où? Maman, ça va. Où tu vois? Ah, mais, Robert Massolo, on va parler. Que Dieu te bénisse beaucoup. Alors, nous allons nous tenir debout pendant que nous accompagnons. Merci beaucoup. Nasima Yakozwa Jipwana et sila ki wana te na pourquoi pasteur il faut qu'akenda ki lisusu et pas ya pasteur Alexis Ainda Mbilia kunande kenda ki akenda ko sala prière parce que inauguration hein, inauguration parce que to benga inauguration parce que to benga inauguration parce que bah changer qui adresse bah comme une adresse nous ça dédicace parce que bah tongi te za pas na bangote mais du moins bah ça ko sambe la place on adresse à sika kitoko to sepe na na makadam on a vraiment très bien bah ko tika pasteur il faut qu'on on a te bah pesier trophée bah pesier diplôme de mérite en tant que moyembi en tant que couple d'abord parce que maman muta pesa qui a pesi couple pasteur du foro du ciel to pesi maman mbote maman na biso maman bobo to bisika za na point to pesi mbote diplôme ya wana ba pesa qui et na sima sima diplôme ba pesi malekite to ba ngo soki malekite donc produit oyo nini matière oyo eza matière moko pure hein eza matière moko bimaka na Congo eza cher ba sela ka mingi ba compte oya vers wana bomona ana tande ba komi du foro du ciel vraiment ba honorer en tant que chantre de l'Éternel a yemba a confirmer abimisa ba nebele abimisa ba frère Patrice abimisa ba Marie Misamu abimisa ba Sylvain Kwala abimisa tant d'autres vraiment pasteur félicitations a oumen la musique na ye ba publier été musala kitoko vraiment habité papa toko salaka boité photo sala moi quelque chose topé ça donc vraiment ezaki mokolo moko bénédiction à makasi boyende ba honorera mutanga za vivant ezate mutu akufi bokomi ko oh cet homme que vous voyez non topé le kumu na ye topé ba merci tanga za na bon moyezo mérité parce que
aumeli na makambo kabibo moi na ye bolenge na ye hein pasteur millionnaire alala à 18h atiki ba jeep orange ake lala ngana bise pasta jeep oso pesi ko so lokela ngali wa o pesa ba deno euro bobo misi bango ils a participé ma ba deno ba tout mabe voilà donc Yangwana ba pesa ke ba trophée to landango et puis tokutani pour les circonstances au révérend pasteur Live à l'occasion de l'inauguration du nouveau emplacement de l'église Kadama. Nous les musiciens du message, à l'occasion de cet événement, nous avons pensé vous dire un mot d'encouragement. Cessez, voici ce que nous disons. La vie des grands hommes nous inspire et nous rappelle tous que nous pouvons rendre nos vies ciblées et en partant, laisser derrière nous des empreintes, des pas, que peut-être quelqu'un d'autre, un frère désespéré et naufragé, naviguant sur l'océan solennel de la vie, en le voyant répondrait courage. Oui, cher doyen, cher pasteur, votre vie, votre carrière a laissé des empreintes sur les sables du temps. Nous ne pouvons jamais effacer ou oublier l'histoire. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, pour votre vie de sacrifice et de labeur. Et aujourd'hui, vous êtes devenu sans doute un point de contact et une référence dans la musique, dans l'évangélisation, dans le monde religieux et international. Notre prière, que Dieu vous garde et vous protège dans cette dynamique de réveil, en gardant la parole, en étant toujours un canal de bénédiction et de la vie pour les autres. Que Dieu vous garde petit et humble, effacé et prêt pour la bataille. Nous les musiciens du message, nous vous reconnaissons comme notre icône et parmi nos grands baobabs dans la musique. Que Dieu vous garde longtemps et vous préserve du mal. Nous vous aimons. Pour le compte du pasteur Alexis, Bila Aïda, Jérémy Vaz et l'équipe ensemble des musiciens. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Maintenant, nous allons donner ces diplômes ici. Mon épouse va donner pour notre pasteur. Nous avons mis Maman Lifongo, c'est pourquoi mon épouse va lui donner. C'est écrit diplôme de mérite. Décerné au couple Simon-Pierre Lifo-Codiciel, icône de la musique chrétienne, un don pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Néhémie 11:23. Car il y avait un ordre du roi concernant les chants. Et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Les prophètes William Branham, Malachita 5-6, signé pasteur Aïnda Alexis
Ce n'est pas encore terminé. Alors, cette matière, on trouve seulement cela au Congo, Kinshasa. L'unique pays qu'on trouve ces matières malakites, c'est toujours en RDC. Et c'est pourquoi il faut qu'on est sorti de la RDC. En RDC. Il est aussi comme notre matière malakite de la RDC. Et c'est pourquoi nous sommes en train de l'honorer. Sa présence ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous visiter. Alors, c'est écrit, il faut codiciel. Meilleur artiste chrétien. Meilleur artiste chanteur chrétien d'Afrique. Icône de la musique inspirée du message du temps de la femme. De l'autre côté, nous avons immortalisé diplôme de mérite. Décerné à l'icône de la musique du temps de la femme. Simon Pierre Lifoko Isolina. Simon Pierre Lifoko Isolina. Simon Lifoko du ciel. Un don pour l'épouse du Seignor Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'argent de lui donner. Voilà, ça c'est votre cadeau. Ça c'est à titre symbolique, un salaire pour les musiciens. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. J'ai l'habitude de dire, Dieu vous aime. Mais moi, Dieu me préfère. C'est de l'eau à boyer. C'est la jalousie à l'aéroport. Mais merci. Jésus ça les aime. Ça fait des voilà comment on nous aime ici. Frère, cette journée est une journée bénie. Ça, le matin,
J'étais chez notre frère Jean-Paul Kabongo. Il m'a acheté une Jeep Wrangler pour l'évangélisation. Double cabine. Très beau. Pour aller prêcher l'évangile. Et ça sera quelque chose si un pasteur. Mais tu donc tu peux aller dans des villages, vous allez utiliser ça. Nous allons mettre la voix de Dieu. La chose, l'insigne de la voix de Dieu. Malachie 4, ceci et cela, le don donné par notre frère. C'est pour moi. Vous allez utiliser seulement. Voilà ce que Dieu m'a donné en ce moment. Je le bénis infiniment. Merci pour le Malachie. Merci. Merci beaucoup, Nakanisi. Oyonde Zaki sous Canabiso, parce que tout le monde, tout ce que l'homme de Dieu a sali, et nous soit zui par rapport à Bana, boti bana bana pe baza ko pambolama papa etikali ya ngai episcopo ayambo ngapena ko pesa papa osali ya mingi na vie na ngai olongola nga soni ofutela nga baniongo hein ezaka msozo le kalba ola no akota bweta na koma ko kota partout pour futela nga baniongo nzamba pambola yo mon pasteur mon papa l'ifoko du ciel na sina ebisa déjà papa na nga do ngai hein après papa abota ngai pe ya son âme yondo koma papa. Et puis, baza mingi te, muto azo considérer bino pe obisi papa ndimi pas comme papa na yo. Mikanda na salamité mais kalami te mikande au salama. Et puis ngamono ke na Pointe Noire et sika ok baptiser ngana ok. Tala wa bi yo comme tu na komi. Na bato ba na vite, même ce que Daniel Sosola out. Même Jésus-Christ olanda qui est pour l'intérêt à bon moyen seko. Na kele li felo. Oh, balanda makama malamut. Où est le problème? Oui, parce que balanda ka vie, muto ana vie fo bolanda e. Bino bobenga nga bo ana vite, na olanda bino nini? Na okena bino wapi? Popo salanga pardon. Tokutani prochainement épiscope Yambo rende kita rendez-vous na Kitata. Wazalendo du message. Merci Banakin, bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo. Logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, va pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours atabatie le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poison. Donc ce ko ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.
Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato bona mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.